Ken Piana, c'est un police de mais sans idéologie, quand on a le bango toujours. Ouais, Congo Mokili, ça t'es qu'un tika moi si nana kuna la kati poto linga la ranae. Et ça que degré à sérieux au Congo Mokili za la ranae mo, bah Robin n'aurait pas kamaki. Akali qui est danger, Chana Nouboé. Chana Nouboé, voilà, yémo ronda Chana Nouboé. Alain Pela, ça vraiment parmi les escrocs, qui n'a pas musicien, à ceux qui ont confié l'homidité, ceux qui ont sauté la JB bien à dire. Au petit gars, il n'a pas de ça. Mais j'ai même ma mère coupée. Yo Alain Pela, ma pengana, on a nous PCBG, Nicolas Kosuba, Bokenana nous casting, il y a un film pornographique, Talaka, les sons, mon nez, ma katayo. Est-ce que Dani Tsunami a Zangi Mibali à Olinga na Mokili Mobimba? À quoi Linga Alain Pela? Bana King, Bana Poto, serviteur na bino ye obolinga na kombo ya Jino ba soso pembe. Hola. Osiliki? Kamo sigango mingi ba nouvelle nanga, makambo nanga, makambo ba ninga misusu ba artiste. Comment Makambo TV? Comment Makambo TV? Si tu es biso makambo bien, ya ba musicien Congo Makambo. si tu es biso information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV. Bolanda batualité tout bolingaka théâtre, musique, football. En tout cas, Congo Makambo TV, vous mettez là. Congo Makambo, la chérie Copertos, dessin et 7. Osanga orgueil. Osanga na yo orgueil. Nyonso, ils ont kati ya Congo Makambo. Elle est sur la vidéo ba bikwaka, ba ntongi, ba nselele. Congo Makambo. Congo Makambo TV et sur la réalité. Congo Makambo. Formation à source. Formation à source. À toi, Congo Makambo. Ninga Roberto. Mboka na yo. Umela. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso na ba chaîne internet na bino to ba chaîne YouTube na bino, c'est bel et bien moi votre humble serviteur Chéri Kobetox DC cette émission internet animateur oyo agenda ba beauté deuxième république, votre humble serviteur moi na mosala na bino et puis na bisa bino comme ça na ko benga chaka Congo ya ba artiste comédien et lelo na émission na masolo ya mikolo eza ya ko yinda ya dégâts eza ya ko yinda lelo boko sepela boko seka et bah on va aussi capé bah kozala à complicité na Orlan séduction moi na mobali ya mwindu Master Charmal ou tadi la simbi caméra lelo to telemi na coin moko ya bandal to kutani na kaka bonabi te oki ko leka boyete il faut na lobisa yo par rapport ya bitumbo za na mikolo yo ko swano za na mikolo tozo comprendre yo te koto ya zo côté la pasteur Moïse Mbiye na ba faire royo koto yo yena grand frère na ye Alain Pela to ebité nini o ezoleka alors le quoi biso to lukaka information na source ngai Chéri Kobetox na bino kaka ndenge na panzela rabino sango et na Congo Makambo TV bo s'abonner et kosala bien et puis chaîne partenaire Africa Telema TV ya Boss Ngala moto nzambe mwana fukuki mbangu ya solo alors à complicité na Orlan séduction na nina kotisa moto oyo lelo to kopanzani te to kotonga mais picho mwambila yi wakwetu Orlan auto benga komelinga biza calme masolo ezongi wakwetu tuja bijani mantamba donc muluba pena ya solo picho mwambila auto benga et puis neneli jafa mufini kwa bandal na kotisa il s'agit bel et bien Abiri lelo totonga na bonjour mon frère. Bonjour, j'ai Boni. Ah, ouais, musique, on a coûté dans le couloir, on a dit, il y a des tongo mabé, et il y a des choses na batu mabé, il faut na zoyo, na Orlan séduction, tous zoyo ba au juste. Santé ça non ndenge. Ouais, santé ça vraiment très bien gagné biso ba kinoto lo ba PPRD, veut dire que on ba PPRD na muta majorité te mais PPRD doit veut dire que PPL quoi. Donc mingi ko lo bezate, je sais que belé a batu bazo déjà au CP là parce que ba dire ni Abiri, mutu ya mbanga avec idéologie, mutu aza ça complexe. Ouais, lobaka vérité tant musicien beti cha et simbité nazo lobaka beti cha simbité de temps ou pas beti simbi na lobi ke simbi donc veut dire que vérité polele là je salue automatiquement adoyu et net kaba Fossette Rihanna Domingos à partir à Mikili maman Sylvie Mbembe parce que ba chroniqueur rebelle ba bomba ba maman na bango quoi ba maman na bango ba kotaka trop de boîtes trop de tchétché mais ngana na maman pas se respecter donc tala pour ba chroniqueur rebelle ba maman na ba comment ko bulisa mais bakasongo ba mama na ba bulisa ebo bien on lobina kombo oh ebo ngana obanga epwani
babirobi kwa musique mais musique siko elo le keni ngande na kuta ino boye ngaka za kota mwana garde corps mu na kambolo baka ya somo na TV boye nziko nota mwana yo moko ozano calme ozano yo moko panga kate na tambola nga moko pona relaxer la force et tranquille donc ça veut dire que René Abir aza muta force veut dire que lumbe neka que lobana nango lobeso na bangara mutu te mutu na tembe de la presse autrement dit les guégués de la presse donc minga olobeza te quoi je sais que Mozimbi a déjà aussi la quoi donc guégué musique à la raté pour nous qui fait moko boabimi on denga guégué de la presse de voilà baba fo guégué oh si vous voulez to kota na makambo ya pasteur na biso Moïse Mbi était tout bananu René Abiri ozotambo na ba site trop eza nino juste ozaki na Ken Piana moto na yo nga na yebaki yo na ye mais masolo était bakaka boye. Ouais, Ken Piana c'est un bouliste mais ça sans idéologie quand on a le bango toujours. René Abiri naza yo ebinenge to souffrir na makambo ya média quoi. Donc na bandi moi parcours un peu vraiment moulaï c'est que s'est retrouvé que non on s'est retrouvé na Congo Mokili Ken Piana m'a retrouvé il m'a dit que non Abiri ndeza boye donc to fongola bord na biso moko auto bandorolia lar na ndenge na biso na place que ba patron ya poto balia karabalar na biso et René Abiri est un chroniqueur international parce que na solo la kana mutu na contrat vous en prendre et puis yebi boulot de tout ça là il faut contrat ils à la respecter quand les contrats n'est pas respecté automatiquement la démissionnera donc na moni premièrement au travail il était vraiment sincère parmi les gens sincères dans le monde des médias Ken Piana il est vraiment sincère à Makasi na eko remarqué na 3-4 mois moi bah hypocrisie comme il côté na kati quoi donc vu que René Abiri je suis pas hypocrite Nathalie ben non na kati contrat et puis na raison encore na Congo Mokili bah te belé ba comprendre raté pourquoi René Abiri accueilli malgré tout accueilli à raison encore on va pas comprendre tenengo zonga sur na Congo Mokili ouais Congo Mokili ezate ke na tika moi si nanga kuna na kati poto lingana nae ezake degré ya sérieux oyo Congo Mokili ezalaka na yango soki date limite nanu premièrement il y a salaire et les garants notés la Congo Mokili et puis transport il y a kilo ils ont raté bien sûr que salaire est cause dans langue Dimitrov mais quand même ils ont quand même respecté Nathan Nango et puis na Congo Mokili batsaka vraiment chroniqueur na place na Oesengeleli donc Ken Piana n'a pas respecté vraiment le contrat voilà pourquoi René Abiri po nazana baleki batangaka banini tout ça bien sûr que na idara bango vraiment à 100% mais quand même à 1% quand même tout le monde en a nango de tout ça là quand même quelque chose quoi c'est un peu ça donc c'est ça alors René Abiri ndenge ka raison obama lelo yo randona ya na yo Alain Pela eza nini bozo wela au juste nini bon moni faut tant tozolo bela ba artiste congolais il faut pas te belé baïba en il faut que la vérité lokola héritier Watanabe aza parmi les grands artistes congolais oyo bazui formation pe idéologie maka c'est pas le roi de la forêt et puis baza batu moko boye oyo bazo soki neto signer un contrat ayembelelo nzembu akoyembelelo nzembu kaka ndenge boyokanelaki fali pour pape ndenge moko hôtel ba déplique pomba nuance ba Robino Mundibu malgré tout bazo débrier bazo beta musique ezoyokana nango te mais quand même baza ba musique yokana te Robino kangikin Robino pa kangakin kangikin danger chana nuboye di chana nuboye wana yemoko nda chana nuboye yemoko ndela na chana nuboye na ba fo musique wana René Abiri kolanda tata na ba so yo obanga ngati tangolo baba vérité non banga nani René Abiri ngamoko makambu alors il y en a Alain Pela donc pour comprendre que Alain Pela a vraiment parmi les escrocs yakin na kati ya monde ba et bon dans le sur la satellite ezali kutu na koloba kutu asa na famille asa na batembele obanga boloko te boloko nini yango ya rotsanga comme ko ba kangisa batu ba boloko fort nani o kangisa nga boloko wana nani vraiment na ba musicien asoki kaka Kofi Olomide te soki weranso te na jibe pianate auto etikali nani ko kangisa ngai nani ko kangisa ngai bino mobanga na bino te mais j'ai même ma main à couper moi pe ba kangisa bo ba katela bango yo maboko te balong bakuna ba ne logo te donc faut comprendre que Alain Pela allié mbongo ya 3 personnes Dani Tsunami et puis na deuxième moko be balaka na niveau Afrique d'ici comment yo au moment ba musicien bazo abattre ba weranson ba héritier Watanabe ba fali pupa bazo bunda po ba tombola identité ya musique ya mboka na biso ba faire rigola bazui ba trophée yo Alain Pela ba bengana ona na BCBG likolo ko suba
okenda nanu casting na ya film pornographique talaka leso munene bakata yo après oye obandi suko lia est-ce que papa Chira ko formé bandi na kati monde de musique jamais siko yo bo wona ye pena nini au juste a publié na Facebook que non Dani Tsunami azalaki mwasi nae oh Dani Tsunami bokombe oya journaliste ya concert na ngaza na miki metela ba mara musu batu musu bagenda ko lokela. Est-ce que Alain Pelamana de Grama Kwanza zalaka nango wana na nzoto na ye? Est-ce que Dani Tsunami ata zangi mibali ya kolinga na mokili mobimba? Akolinga ka Alain Pela. Siko est-ce que bino bosoki ta ya komela pe Alain Pela retourner pourquoi sali boy? Alain Pela ba komela ndenge mutala ayebi atende ba utilisera Viber te ata WhatsApp ayebi ngote c'est un village moko boy. Papa Chira sungaka yaka na nzela ya Est Goma malembe ti mwanda yeko bima se retrouver na kini. Ah. Donc pour comprendre que Hazard artiste moko ayembaka na ye bien, j'aime bien sa voix même la manière dont il gère la musique oh yaza ko gérer, ce n'est pas vraiment assez bon. Oliambongo ya batu, Dani Tsunami pession mbongo. Yembelanga nzembo. Ozika le même nzembo, otekele lengo sous 3 personnes. Mais même chose ki mbongo ana konta bolingo ndenge ya lobi ezaki na konta bolingo est-ce que ye nano alaka na ouvrir jo tanga na komi PD na kolinga etata na wenza ba PD a rob na ebité so kozala. Vous comprendre? Donc atika ba bilobela na ye asala musique na ndenga zo sala et kozala quand même une très bonne chose. Tala ba faire rigole la Jésus de nuances. Ba ina ba trophée na kata mboko. Malgré tout ba misusu bazo ba trophée ba double disque d'or ba la kisa ministre était ah parce que baby que ça ba biloko moko eza masqué. Ndeko nga biso mbale to ça ba panzisa ngo. Si. Ba ceux qui ba musu ba memena ba ministre te bazo déclarer ba bi ministère équipé na ba c'était. So la du trophée na nga OK na on peut couler mais faire rigole ça il est quand même le gars ya ça ne Jésus de Nia ça vite na pesa ba nga malgré ba négligence. Non faire rigole les artistes moko intellectuels ou vraiment ba tutu ba yebi yango monde entier. Les actes que nous avons défendre faire rigole parce que faire étant ma bête qui migedema na lobela qui est vous allez comprendre mais tant artiste à ça les logos mora malamu quand même il faut qu'on féliciter vous allez comprendre ba mususu bazwa ba trophée ba ke koloba ke ministère qui parabote bon ata ministère qui parabinoté parce que acte au faire rigole à sali et côté abinoté acte au faire rigole à sali mais faut être ba musicien belé ba mususu bazwa ba disque d'or au double disque d'or on te mona ngata la ministère tout le monde en côté. Vous allez comprendre. Bah mususu bazo ba trophée sur qui peut wapi. Ba photo ya ba world. Na ba nanyo. Na otanga comme la botte pour la foule là bango. Vous allez comprendre. En tout cas, le lobby à comprendre. Ah, mukilo eza ba kamna na fongo la parenthèse ndenge no ba visa clé. Libange bimaka na poche filobo la kisa mama social. Na France na peso bambote ngimbi mabia la mobali ya mamba mwasa pembe. Zana mwasa pembe oka elengi ya bolingo. Moi ça pembe éclairage na mbetu kaka ndenge zalaka et puis comment ya pape ya batu ya mer rêvé tanga wisi wana simbi mkongo batu na Suisse cash cacharel maboko bank et puis na bosante BU bombo secret na Londres na peso bambote belé joli Picasso actrice ya Chic Choc le yengo azana mikili sikoyo à part Alain Pela grand frère na yo o bosane problème sikoyo to ki peso komo kota makambu ya Moïse Mbi yo komi porte-parole na yo bendengeni. Ouais, René Abiri dont Nazali vraiment porte-parole officielle et à Moïse Mbi est privé. Car ndenge lo baranango Sankara d'écoute donc René Abiri moi na musala ya Moïse Mbi. Donc René Abiri moi na musala ya Moïse Mbi. Donc elle veut dire que minga ko lobezate parce que yo boaki batu ndeka ko lobi to liaka la bango. Maman Sylvie même bazola na biso mais évite ta calix. Ba lobi ata boboyi ko somba ba CD to ko somba nanko. Donc balobi na bimi molongi bo comprendre que zo avec impact na idéologie Moïse Mbi frappe encore bozo la chaîne ngezo beta tina ba boîte de nuit donc on sentit que mutala kwiti mais na bimi molongi mais l'esprit ya gege l'esprit ya nini ya gege là monsieur Zobini ça va na ba boîte gege babi gege za demo séduction eza na ba mboka mobo kuna na Benin ba benga ngo vodou pourquoi ba congolais boko za la mitema mabebo etina niveau yo élévation ya mutu azo kende liboso tala webi ke ba congolais ba mitema mabe surtout ba mususu bazalaka na ba poto wana o mona ndeko no kinwa aye poto ana mikanda te voisin na bino akeko funda ye na la police botala mutu moko alaka na lupango wana ana documenté pourquoi ba congolais to lingani te to kozala mitema mabe boye bolingi siko atika to nini
parce que milimo ya batu siko tant bozo salir réputation ya mutu na lolenge wana quand même eza propreté eza propreté na lungana na meliso mwa mai muke ocha mwa mai muke na mongo na tuna yo na audio batindeli batu nyoso tu ba son wana ndenge son wana elobi sort au nom de Guégué parce que bino bo démentir est-ce que boyoki son wana bien pena ndenge yo lobi ki oza porte-parole privé ya Moïse Mbi. Moïse Mbi azala no mutu moko premièrement tango azoteya to tango azoyemba tout soit tango aza na studio aparlaka trop à langue. Ozo comprendre. Ata osusu ozalo parler ba makaraboshi ko to loba ba makaraboshi. Boloba rango te poani. Tango Moïse Mbi ala so azoteya reçoit ta musu la lumière de Jésus-Christ. Bolobele lango te poani. Mais Guégué ka ndeto lobele. Guégué ka si tango aparlaka langue. Ba makora boché ba maman mususu na ba église bazora milimo baganga non yo quand on église maman mo be molimo nzambe zué na forme mo be très mystique bandisco ganga c'est que maman na pe ba belela ba gege parce que ba maman to gebe to benga ba 100 jours wana ba la pe maman mbikudi ba lobelela ngote point maman wa ba 100 jours ba maman to gangela ba 100 jours ba la pe maman mbikudi to lobelela ngote point. Car Moïse Mbi, ba Congolais toza vraiment na bolingoté, au moins na mutu babimisi premier ministre. Bolukelie identité ya français. Est-ce qu'il y a un sens? Pourquoi tu as muta kende liboso, mutu pe a avancé, a sala pe ba makambu pe a bien pe oza ko honorer pe mboka na biso. Ndeko zolanda nga soko ko buka nzembu wana to ko buka CD buka na yo. Mais biso awa na ba boîte, na bimi molongi, na ba terrasse, na bimi molongi. Donc ba idéologie na bino boye nango et ça nous sans impact avec idéologie quand on a zoloba ba maman Sylvie Mbembe bazolanda biso ba Del Diogo ba Gout danser ba Jimmy Bela ba Carlos Kabasu ba Richard Amelel international ba Evita Calix bazolanda biso ba Ferrari Confort Paola Schengen kilo et Londres azolanda biso ba Congolais vraiment tozana bolingoté j'en ai vraiment marre ata yo ndeko ozo bimisa ba CD ozo buka mais c'est fait attention Moïse Mbi c'est un homme de Dieu qui se respecte nzamba yebi et puis na simana ye ba milimo bato ebele bongola mutema webi ba komba na poani ngasko na ko reverser siko muta bimisa ba komba wana voilà siko la sélection to zonga na boye po méchant et le bife na biso Zakari méchant expliquer siko yo bato na solo ka oyo baso sala ba campagne na po bana poto nyoso bayoka jalousie ya bato oyo balinga ki ba poto la cité Bethel bato ba combattre ki Moïse Mbi mwana ba bande bisa Moïse Mbi ne bandel batu wana ba kolinga yo te tela siko ba montage tant musu be bango nde bat bakende na studio bake ba monteler ba copier pe photo basala ngo pe yana bat basala ngo mona te suwe ranso na yembisha na ye batu bake na studio ba baloli pe ba biloko na ba bakisi ba mabanga na ndenge na bango par rapport à ba cop ndenge comme les ba musiciens tout ça tant suwe bat bango bat basali ngo anote ingénieur de son balola koto batu ba église ona bat ba welele na ba mambo église ozo comprendre oh ça ide likamba wela so église oh mais bango yo bien ngote cité Bethel ba no welango babanda ko wele la cité Bethel ti Moïse Mbi akoma place wana eza ba grâce à ba prophète John Ngefa ba Sonic afuta nde bat ba telema ki ba lobi note il faut mwana nde azwa place wana so mwana era azwi place wana e boti siko en tela ba miracle o satire po ba église mususu ezali okoti église botali o mona batu ba bilongi mabe ya kokawuka na ndenga kosakana te mais oui ba église mususu ezala ba limité wana aussi que ba bimisaka ba nyoka na ba dragon parce que nde ba bimisaka ba dragon na ba msota ba tuana parce que ba bimi mokolo ba komisa ko dragon ya bo moy alia na ye mokona no mutu wana na bimisaka ba mwana na or la séduction na biso ke marambo eza mystique tika libanga bimaso na poche wa mukena pe misa abiri na bosanité gallois zoka salon icône na France talaka yo ado eyenga ekofo motema ya Saint-Tige mavinga 500 giga et puis na Bosan TV nanga JP Aloma mobali tembe loboko wapi vers le bina koti makamuna RK Muchanga semeki na biso belle actrice comédienne et bobanga ko bala ba actrice comédienne mais RK Muchanga balié abi na ndimi ono so balobaka et puis venanga débat mpungi mobala munene mobala taille et neneli jafa mo finu kwa bandal bose belé batebele pe boso la te na boka bino te po boso la te wester côté la binezate côté banani zenatang supersonique moi ça pembe na Maroc ayo na Maroc wester ezalati moi on a la raison moi elamba vrai chéri et na bosanité bose belé londa kuka peso bamboni alors to komi kokino chité skoyo
yebisa bato bazolanda yo peuple congolais lobi lelo baza mitema mabe baosalela Moïse Mbi ba campagne mabe yebisa ba mwa liloba moko oyo koki kosalaki balongola mabe na mitema na bato. Merci à trop parce que nous vivons l'époque de Eloge Mouya, le tout puissant. Donc les livres sterling, les dollars, il y en a. Donc depuis Abotama, Ayebi franc congolais, Tenenge Zalara. De même couleur, dans moi, bien Eloge Mouya que je salue, le tout puissant. Bandeko nanga ba congolais, maintenant bandeko nanga ba diaspora. Aujourd'hui, occasion Rolanda émission Oyoyo. Kindoki obino boalaka nango bokenda koloka batu na ba chambre ba musu baza baliaka banye ba pasteur rebelle na mesha wana Moïse Mbi epesanga kaka fever na tanga ba na dénoncer kaka Moïse Mbi na chéri ya nini Moïse Mbi tala lelo siko ba complot ba komi osala esimbite et ça appelle lokote ata bo kreti ba CD ata bo bakisi ba gege biso to lingi kaka na gege na yo wana Moïse Mbi alaka nango wana to ndimi to koyoka kaka ba sha wana na gege ko modifier te si kaka gege wana modifier te gege wala pe osala pe bien oui bien côté na boati pe boye boyoka pe sha wana okaso gege ba esali pe sumbacha non yé na comprendre premier album maisaki problème o basi deuxième album gege si comme Moïse Mbi yango pe to kende pe pai to zonga pe pai ouais ça succès Moïse Mbi ebi ke soza le loka ba wi ranson mais na ebite menga kuna osenga na gouvernement congolais ba salela Moïse Mbi et moi monument ya bien parce que c'est un artiste chrétien wa bundi yako parce que ba te belé ba komi lisusu ono ba chaîne betaka na ba boîte bon ya frère Patrice betaka na ba boîte ba lobela ngo te poigne générique wana générique ya frère Patrice on betaka na ba boîte ba lobela ngo te poigne so peto lobi ke to banda ko sonner ba chef ba musicien mususu wana au mona ke yana ba vérité mususu pe na kati wana o René Abiri fo bimisa na kati. Donc c'est un peu ça. Donc la population mobimba bozolanda biso ba congolais to tika ki mutema mabeta muta osala musala malamu to pousser to tche maboko akenda encore en avant to soutenir rende to soutenir ba Kofi Olomide ne to soutenir ba Félix Oazekwa ne to soutenir ba Fali pour ba déplique ba Dino Kapouret que je salue à passant to soutenir bango ba héritier watana bendeka to soutenir pe Moïse Mbi et ko sala pe elengia trop. Donc pour na biso Mikolo je suis Gege. Alors on a tout dans ce leur moi muke elinga na mutu songi oyo la séduction au capi fofo lo pembeni nanga l'assistance pour ce meki au mouvement makambo oyo leader na yo to leader na biso we ranson akoti ba journaliste musu na liste no ba makambo mete yo sala ki bon moni mukolo ba za décider ba liste wana nga nazala ki wana na phénomène le roi de la forêt parce que René Abiri azali petit à tous les c'est que yo za liste wana te nga na za kuna no ndeni parce que ba chroniqueur musu le roi ba jazz wana ayekoli ebo nga na banga jazz MPD ebo nga na Kenya est-ce que ça va marambolo ebo nga na loba na bien ngote poani bapakolaka ba pomade moko boya zui pomade wana tie elembisa musicien systématique et ba koza ba côté ayekoli na no micro la nzela bandundu abimi yango kamina malemba yeki na komi chroniqueur ba musu bale bata ba maboke mais alala la muki pa komi chroniqueur maboke ngape na muta maboke quand même yo pa muta maboke mais c'est que yo poa sans impact na ndenge ni muta maboke on ça pas sans impact mais muta maboke tikala na maboke parce que c'est biblique. Pourquoi parce que Batama Boke parce que Batama Boke basa derrière la notion on a pas dit koloba. C'est animation Maboke déjà ça animation culturelle. OK, animation culturelle. Ndé siko sali ke ba musuba ko va pédé. Ah li kama pédé wana ndenga na ebiti. Yo bi ka yo pe démarche de la mona ngo. Jamais na salaire on attend comment moi c'est dans la TV. Moi sinon attends comment on est. Moi c'est ka ba maman na pote ba fi bisabi no ba. C'est na moi ça qui. Merci Toye ba yemi na bezate. Donc bande ko na biso no batanga ba liste na bango ba immature na niveau ya domaine ya presse. Ozora pa lokola nga René Abiri na sala rande boulot nanga naza mwana musala musicien te. Lokola ba mususu ba kenda ba mikomisa bana misala ya ba musicien pe na kotanga kombo na été. Et ça vraiment crédible était. Nous sommes des chroniqueurs, des journalistes et nous devons faire notre travail. Topé ça la vraie information à Batou pour essa la malamu. Tant topé ça la vraie information et ça la paix que valeur ya presse ya Congo pesa nini et matapé que sous liboso. Donc c'est un peu ça. Donc alors moi balobano ya suka to kabana yo na bi ke yo za motomboki ozama kila ya Zakari baba so ndenge ngape na ça pesa mo de la fin on a bato na surtout balaki. Ouais Moïse Mbi ya loba na biso que non tu seras toujours abattu
mais bakolonga ote. Voilà pourquoi yembi na nzembo na bimi molongi. Donc ozo comprendre tango yembi donc ba chant na yo nezo sala vraiment très bien donc on singa kana batutu soki ko yoka non nzemba Moïse Mbiye te zwa CD buka mais biso je suis Guégué avec Moïse Mbiye. Nous te soutenons, nous tombons de toi vraiment à cœur. Moïse Mbiye, Zalayo, wa mobile, oza soda kati na bonzambe parce que ba pasteur rebelle ba koma ba pédé ba tsa ba choko, ba koma ba sirène, bibale ba sirène, ba mami wata ba kenda ko sokola na ba mai bibembe po ba dimanche ba ba ebele bele mais je vous promets que no kaka na site oyo na royela bilo image ya pasteur moko bendenga tsaka po na CHR kaka po na kolenga Moïse Mbiye. Oh, yo tika ko loba boye. Mais oui, ya limité wana yo ebiete. Yo ebiete. To comment que na suka René Abir vraiment makamba parenthèse zo fonga makaka. Suki sa mission na suka on la sélection zo sa mission. OK, merci bien. Pour na batutu bana besoin contacter nga René Abiri plus 243 numéro ndé na ngona mutute mais ya Willy Mushenya yebi makambo na lina loba bolukanga na Facebook na ngai donc René Abiri okozwanga mobimba ba message inutile ya basi ya ndumba balala na ba nini ya poto wana bobenga ngate pour ça la vraiment bien pour René Abiri solo la na ba Paula Schengen kilo à Londres na ba éloge mouya ya le tout puissant depuis Allemagne et puis Londres. Merci aussi à Tigana Mboulou Jolivette Tsamba la française de Bordeaux. Merci na maman Sylvie Mbembe, merci na binoto bolinga René Abiri quoi. Je vous aime trop, to consommer toujours album ya Moïse Mbiye et ça là vraiment elengia makasi. Merci. Merci beaucoup ndeko nanga ndenge ondibaki na pesa au micro. Si merci à bien na yo parce que vous travaillez dans la sentir vraiment pitch. Veut dire que Louia le zali quoi. Merci donc beaucoup. mais veut dire que faut qu'on t'en na kata idéologie. Faut qu'on t'en faut qu'on te goate oh go musalo so simbelongo go pour les kisana. Bonsoir. Ozolo hotel mais faut qu'on t'aura la 36e chambre pour comprendre les marambo. Ça veut dire que Mikolo nous vivons l'époque de Guégué. Donc merci beaucoup. Voilà Zaki René Abiri. J'espère que Boyoki information to sango auto mais bino on la sélection na meka tambola mo muke tambola nga mo muke pour ça la bien tambola nga muke pour ça la bien pour tout na des années na émission tambola on la sélection ouais lo pe mona na c'est lo pe mona na ça la bien lo pe mona na ta petit équipe azo boula on se linga la facile ce qui molia on les émissions donc bana ki ba beba la ba comment ça moni caméra à Kengo donc venanga Jean-Paul JC Aloma Vienangai Solisa Géry et ça la bien et nera balobaka libanga di marana poche la bimisa libanga na poche benine et Empereur Espoir Maya Bouvier aux la kin depuis ba Allemagne avec agence Mondeko Vibration et ça li bien libanga di marana poche tika na 600 oya ngai et belé cache cacharel Solisa ngai na baki déjà est-ce que Western côté na bino sate Vienangai Felanga picho mwambila iwa kwetu wa makanda mashi wa mumenu tano baka mashi wa mumenu ngo bake makila minu mususu bamela ka mususu babwaka et puis sans oublier au capi fofo le mwana bake ya modero to kokani qui montre ça toujours à côté la Géry Covetox et puis la possibilité Galois Zoka salon icône à Paris la personne ba mode belé amoni ato biso qu'on a venu munene ninga zalaka na bandal to yamela bino René Abira lobby ba vérité. Il y a dit que l'école avait sacré. Ah, on a son séduction. L'école avait sacré. Il y a dit que on a ça chaque fois que dans un Zakari Baba sur internet. Au monde ici quoi yo? Sacré monsieur sur yon aïe. Donc au senti qu'à 100 pour de rater monsieur là le sabat. Monsieur c'est comme on a le sabat, c'est pas gentil. Et ça la bien été vraiment même c'est Google au Kangayo. Alors donc on a une émission Goya, bon on a une émission kana Congo Makambo TV et puis en Afrique tellement TV ya boss ngala boss abonné donc on m'appelle lokola bango ko bango ba simba zambala kwa te mais to pekisa ba journaliste ba sala makuyangana obiso to benga makujos comme moi na musala musicien alors ce qu'on basani a mes missions portable à sali oboy nga Géry Covetox na ra complexité pour la miyebi. Or la sélection bye bye on se retrouve dans le numéro pour qui Bana King, Bana Poto, serviteur na bino ye obolinga na kombo ya Jino basuso pembe. Hola. Osiliki? Kamo sigango mingi ba nouvelle nanga, makambo nanga, makambo ba ninga misusu ba artiste. Comment Makambo TV? Comment Makambo TV?
tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo makambo si tu es biso information ba actualité kitoko tozona na Congo makambo TV bolanda ba actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo makambo TV vumela Congo makambo la chérie Copertos dessin et set ozanga orgueil ozanga na yo orgueil nyonso eza na kati ya Congo makambo ene biso ba biloko ba bipwaka ba ntongi ba nzelele Congo makambo Congo makambo TV et biso ba réalité Congo makambo ba information ba source bazozo ba information ba source en tout cas Congo makambo ninga lobe ate chochocho mboka na yo umela